hein liste on a bâti na Facebook na réseaux sociaux yo poza na kati te pas ofinga kofita ko tio ponani hein omoni hein bâti ken piana soki bâti ote olobela kofi malamu batango bokosela makambo na bakufite bazopema pena bo yo lobi totanga kombo note OK mais apporte parole na yo pe batika kombo na biso namoni merveille azokende kofinga finga biso biso toko répondre mais to répondre papa merveille ozomona tiko mabe ya moi po asa mayele na mutu ayebi ki asa mayele o ayebi ki o natanga classe na yebi pe ndenge makambo ndenge loba na yebi mibeko ndenge sali mutu abona yeba tanga kombo na ye esa nango te ke o mutu te ke o mutafanda te ke o totanga o kombo ke so botenga mo elani makambo biso to lobesaka bolobeli biso. Donc na poto les mboka égalité les mboka justice les mboka loi donc c'est-à-dire mutu azana droit ya kozala protéger soli bozo finga ka kofi na be émission bozo tia ba titre mabe boye ba ke to signaler oui bato balanda vie balobela vie privée à vie na kotangela ta message OK soko fungoli ata Facebook na bango siko komona ke toke Tangelanga Nenea Kelokelo Nenea na liste ya vie azana kati ya liste wana Nenea OK toki angote oyebisanga Nenea azate OK Gloria Olangi ozo sala ba live nyonso ona ba sujet Kofi na foyer dai OK Gloria Olangi za kati OK Grace Mbizi Grace Mbizi est-ce que combat Grace Mbizi za kati mais Kofi en tant que père en tant qu'un vrai papa un vrai maman à protéger banaï au moins Kofi n'a protégé mon Gigiston malgré tout les cas qui a protégé avec l'amour du Seigneur ce que vous avez Gigiston avec douceur parce que Gigiston c'est mon sang mais les caméras katani hein au Kabola Gigiston na Kofi mon kolomongo te botikaye hein et puis Gigiston alors ça on a bizeti akobola papa ne Kofi mon kolomongo te Maniké a mimi avec liberté provisoire et poursuivi par la justice congolaise. Et puis Azali n'a pas limite, on va faire ça qui est. Ah, on touche limite rouge. Ah, on ne touche pas. Ah, on ne touche pas. Ah, on ne touche pas. Yo bimi. Attends des jours, on va mon côté. On va noter la tête. Et puis, on a émission. Moto ya mbongo. Basakana kana ete. Kofi c'est un millionnaire milliardaire. Kofi Olomide. Na monnaie, on a mis son anga. Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai pona ko célébrer journée de la femme à bonté association Fapemed basaleli bino mobange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France précisément na kati ya ville ya Arquet à la maison de la Bièvre numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Rosa Mobimba otuninga droit d'entrée eza combien na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nanu ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala mobimba ekei oui Tchèque, c'est 10 cap la merveille et puis dehors. Bon amour, pour soutenir Fondation Avina Bisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas dit la cause, ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo eli susu, non, l'issal ici assurance. Yo olingi, o s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, namisusu oyo koluka, nyoso ezali, nalisalisi assurance. Vous avez na kati ya fondation lisalisi pas ya mameya on a ba vérité le côté exact banda et banda fidélité jour na jana na RTL le papa de Gims et na bateau bazo lo bato Congo faut za la bien na na bateau bazo sala pe ke Congo za la voilà vient sur la mameya fondation lisalisi on a pas ya Congo pe mameya et mameya fondation lisalisi ici à longisa biso ba santé ici à longisa biso ba makambo deli mais ya mbalo balobi assurance
assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé mpe ezali wana alobi bana Afrique bana Europe bana Amérique bana Asie bana Océanie bana mokili mobimba makambo tolukaka eza kaka pa ya fondation Emma Meya fondation lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde tala moto oyo asira ba santé na biso. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout, vous nous suivez dans le monde entier. Comme vous le savez, cette émission, c'est une émission qui vous apporte la gaieté, l'actualité, les rires, l'information également. Et dans ce cadre, je crois que nous allons recevoir dans ces plateaux improvisés le prophète John Ngefa. Avec lui, on va entretenir une très très belle continuation. Le ligne Bonyaraye, le ligne appelé Sarabino Bamasese, le ligne la Rabino la vérité, le ligne Alobaka sans froid concernant Marambo Yamboka, concernant Marambo la culture, concernant Marambo Yaba fait divers. Alors, restez branchés du début à la fin pour comprendre à la base que nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais dire un grand merci à tous nos abonnés qui êtes branchés, connectés, scotchants en ce moment. Merci à Dani Chando, le chinois congolais. Merci à Mamie Miline Zemba, tous les pélés en détour. Un grand merci à Marcelo Duf Noir, grand frère propre. Il y a Arla, la mère de Jimon, couple qui tourne en Irlande. On appelle ce nom Bambo Tebele. Je m'en vais pour dire bonjour à Bandekotou, il y a un restaurant Yolo Ezo, il y a Dallas, au Togo, on a bon maréchal Souve Iesa, restaurant Yolo Ezo, valablement représenté dans Bandekotou, au Bauta la Biche en Amérique, il y a un restaurant Yolo Ezo. Il est là, le prophète John Ngefa. Si vous êtes ensemble avec nous, au fond de la biso, toko t'inviter na biso. Beaucoup là, bonjour. Bonjour, Ndeko Shadrach Nzambe Pambolayo. Ce que peut se pas Ngefa le sako, à mon dimaïte, nke mama kako lia kambume ko kana ngo naye. Le sako lisusu. Ba ngela nke makema ngela etap. Le sako beaucoup là. Batelemi lokola bato babosusu imboko tababe ça de martyr kangami tobondela nzambe tata totike mitso ya boko na yo pesa journaliste bwana science intelligence bituna na biano na ngai totiki Congo démocratique na boko na yo totiki président de la République l'institution yonso ba diaspora soki opambola ngo opambola biso koloba na biso pe supesa na biso na komona tata pina mwana na molimo santu amen amen. Voilà, le prophète John Ngefa. Le roi de l'année électorale, nous avons parce que les lombos en abisso population isolée là, bateau bafota, balobela bango teming ba député, bateau babima ko la bakonami à peuple, les lo balobela bango mais atmosphère où les autres monde jeunesse était les mieux sur place que biso il faut tout élément tout diriger. Il faut tout tellement la population va souffrir. Moi, en tant que prophète du peuple, ce que le jeunesse est limité. Beaucoup de jeunesse est tellement et ça la boité.
yo siko zoloba ba député bakende kuna bandimelaka bango te. Mais les députés bakende kuna bakoluka leur propre intérêt $21,000. Hein? Bible considère Philippiens chapitre 2 verset 21. Ils cherchent leurs intérêts propres par rapport à l'intérêt des autres. Ça dit quoi? Balongola makama ba député. C'est que plus grave, c'est que lobby lelo ba trois de conscience na bango parce que le peuple lelo ba télémelio ba zolo ba peuple ba déjà ba mobiliser. Ce sont les peuples qui ont la corruption. Et les politiciens qui corrompent les banques avec 2 000 francs, 3 000, 5 000 francs, ça fait 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ils ont la bango, la constitution na bango à cause de 2 euros à 3 euros. Alors, il y a mis ça, on a dit IDPS. Il y a mis ça, on dit que c'est un long lol. Donc, on nomme les députés Bissomoko. Ils sont clairs. Olingi nini Shadrach balo bana monokoni balo ba wapne mandefu toko nommer ba ministre biso moko ba sénateur biso moko toko de élection biso moko oui na d'accord na bango parce que gouvernement pouvoir nyonso na kati Afrique o ezoko organiser élection o asimbi coup constitutionnel o azo contrôler CENI est indépendant est non indépendant o asimbi ba tribunaux o asimbi armée mais ba ko échouer ndingini tala na kati ya Gabon président Omar Bongo fils aye candidat na troisième aye mon mandat et puis après ça va tomber un président moins là il n'a pas même les soucis de se reposer article bon musuba okamba mboka monsieur et personne n'est passé ça va monter va commencer un président de la République, et pas d'abisso, et personne ne dit ça, au cas il y a comment répéter le président de la République, ou bien autre trésor, 165, 67, président à Kokende, na carte na passion permatirée pour assister moto, élection, et après 90 jours, na parlement. Tala et l'autre, on a été habitué. Si Paul Biya bazolemba pouvoir te tu sais que dans un mandat moko 5 ans akolembela pas ça là deuxième mandat ndenge nini pepe donc mosusu ba bombaka bango moko li de presse ba rene bazo sala ba pesi ya position na bango to koloba elongo ni to kolobela nini vraiment mental ya congolais ozo souhaiter za bandeni parce que lelo oto lobelo mo soulevé très important population congolais azo kaba ekolo na ele kola ba 2 euros 3 euros équivalence ya 5 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs. Mental ya congolais. Il faut ça comment? Mental à congolais, il faut baéba. Il faut dire la vérité. Hein? Pas sur tous les Angolais, ce n'est pas Tshisekedi. Hein? Tshisekedi a kutana yombo. Tshisekedi présent Tshisekedi a kutana na mboka bateka. A kutana mboka le plus infiltré dans l'armée. Hein? Ayo kuta na politique bafoué. Toyo kaki biso tu oya lobaka tuti oyo agangela na bato waza na kati ya Sénat na baruberwa na barubweza oyo nani Nyarugabu. Nyarugabu prend le Congo comme son mboka na Rwanda. Loko la Burundi. Nyarugabu n'a pas même honte de blâmer les politiciens congolais qui sont des pères et des mères et les terres. C'est que bonge Tshisekedi asalani. So là bi abenga na bango asala boye communauté internationale ekotake et pourtant ça na guerre. Tu sais que des ko bunda un président azali bagarre na moni lelo plus de 950 camions minene oti matadi boma na action après ça il y a 145 territoires aux lancés. Ça dit quoi un président bagarre mais akuta mboka epola akuta mboka faillite. Akuta mboka mweza te. Siko peuple yango kotelema po luka libération yango peuple est comme corrompu. Peuple est bafoué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire monsieur? Goma hotelema ne lobby. Kalango goma hotelema kité. Ça dit quoi? Mentalité ya ba congolais ezali na corruption et ba kokanzala te. Moi loko ya muke akoteka mama tata bana akoteka mboka. Et caractère est bizarre et non acceptable dans la vie politicienne congolaise. Adversaire politique, tout le adversaire au lelo, baromi limisa pour na rocha makonami
dans la République démocratique du Congo, tels que Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, au Babimi, on a surtout Toyebi. Il y a des gens qui ont cessé que les Congolais des pères et des mères étaient Congolais. Mais quand même, ils ont ça la moins en Biso, ceux qui ont lingi Congo, tout ce qui ont la maboka Congolais, Otoyebi qui a Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais effectivement, quand nous voulons le Congo, je préfère Moïse Boudouba Moïse Katumbi. Bible Lobby n'a détrompé 17 verset 15. Bossali Bombu 430 ans et pas à Pharaon. Ah, Bozobim, c'est Dieu qui parle. Direction Nabino, Ezali Kana. Ceux qui ont commis Kuna, Bopona Mouane Mbuka, Bopona Moupayate, ceux qui ont poni Moupaya, à Konyoga la Kubomabiso. Mais nous avons vécu ça 23 ans. Il y a gouvernance étranger. Les Congo même, ils ont la position délicate à cause de ça. Moïse Katumbi, un juif, zambien, franco-italien, azabé libyen. Libyen kakaye. Alors, yé papa na yé, à Kenokopetsa fleur chaque année, na tombeau ya père na Tel Aviv. Maman na zaï zambien. Si quoi Moïse Katumbi a dû carte électorale na biso pour l'obéir comment. Mais frère, je te dis la vérité, Moïse ne passera pas président de la République dans beaucoup dès qu'il y a Bangifa Tozali. Hein? Tozali, bateau, Karabiso. Tozali va donner des leçons. Tozali populaire. Bateau, Katolo, Bakakati, Néango. Azomitombo, la Boyebiso, il y a Tatouka Diombote, Lelo, Bateau, Bayebi. Mais sur Tatouka, ne va pas dire que pas Moïse Katumbi, pas moi. Katumbi, hein, pas moi, moi je suis avec Dieu, Tatouka, Ngabe Tatouka Bichi. Tatouka Lombonga Tatouka Bichi. Ok, toi Tatouka Kalombo na Tatouka Bichi. Alors Tatouka Bichi a Zakunate. Le monde a dit mon yére na Tatouka Bichi te. Osomona moi eleki. Ça dit quoi? Tatouka Bichi na matière 10 verset 15 16. Pina comme les serpents. Osomona na yebe no zobundela mboka. Et bato nyonso bundela mboka bakene martyr. Mais ti est-ce que tango na koka. Même ti sekeda dali martyr ya Congo. Azali Marty. Ah, Marty. Mais oui. Parce que tambola partout pour le Congo. Ça dit quoi? Vérité, c'est que la vérité, Jean 14, verset 6. Hein? Les là, ok, Moussous. Motoroko, là, Mouyambo. Mouyambo, comme président de candidat président de la République. Hein? N'a pas de pas à Katangé. Hein? Azapé de paix de mérité. Moto, avec le Bundana Bisso, Mouké, on peut sa chance, docteur, et docteur Denis Mukwege. Mais à cause de l'association, il y a des criminels. Des criminels, non. Criminels. Si tu as une évasion fiscale, si tu as une bonne ébélé à Congo, tu vas te dire. Mais tu as un peu. Fayu, jamais. Tu sais que tu aussi, il faut le président de la République. Parce que dans le monde, parce que Ben Bazari candidat. Ceux qui Bemba est candidat présidentiel, il faut une meilleure candidature. Et quand tu prends Bemba, tu prends Fayoulou le montant, il y a une position, il y a force à Bemba. Il y a un Bemba à côté de Tshisekedi. Ça dit quoi? Bemba, Tshisekedi, groupe Wana, l'homme Mendalandi côté Wana, bien qui est Tshisekedi a besoin de deuxième mandat. Maï, Mbissa n'a pas de là. Ça dit quoi? Pour le moment, il n'y a pas de match. Tu sais qu'il y a la maille comme de l'eau à boire. Dans mon état, le gouverneur Bobo Boloko, il y a une population et Bangsa Kingai. Boloko, Bobo Boloko, quand même, papa Isalongo. Alinga Misai Salongo, ça dit. Vidéo, Bobo Boloko, pardon. C'est quoi, moi, je ne vais pas rater la vidéo. Vidéo, c'est un accident. On m'a dit que le gouvernement a gouvernement ma bête. Bino, bozo finga, Kinshasa salité, tout cela, tout le bien qui bidoko Shadrach. Bazobuka na banda kwa batu. Ndako ya bato te bapesi bango mbongo. Bapesi bango mbongo, bango bazu bandako batekeli bato mosusu. Dele bapesaki bango ekoki, siko lingi gouvernement salani. Hein? Bazo tonga balabala, bazo bango se bandako bolingi asala nini. Bozo tonga pompe essence na balabala leta. Est-ce que les conséquences de pompe essence sont rebelles, va continuer à bakangi yango. Hein? Et l'équipe bombe Hiroshima.
aduka licence moko to ngiringiri nyonso ekoziki epeli moto na ngiringiri boza combien de zones mais combien de ni na pétrole oyo etemi na balabala ngobila na pas fait le mal mabe bozomona gouverneur ngobila na moni yango te bozo kofinga tika atia kini bopeto ya solo bazobana banzela quelle idée je Koko Mulumba boti ko sa polémique les patrons de la ville c'est Ngobila soki Ngobila décidé te je Koko ko sa le côté je Koko est le côté à Ngobila c'est Ngobila motodali président il y a exécution provinciale c'est lui le patron hein je Koko est le côté azo zembe la Ngobila boti ko tsaka ba je Koko Ngobila je Koko comment je Koko ça il proposition il faut les pas na gouverneur atangi approber yango a signer ou bien rejeter. Ah, mais ce qui Ngobila signé, je crois qu'on va rejeter un côté exécution, c'est-à-dire exécutif. Je crois que l'autre côté. Bon, tu as compris si Ndindi, na Mboloko. Mboloko a mouké, mais Amoune avec Ndindi. Hein? Pas comprendre Mboloko na Ndindi. Hein? Njokuna koba, m'a écrasé, c'est Ngobila Njoko écrasé. Ngobila Mbaka. C'est quoi donc non, ça dit ma bête, la loi est dure mais la loi reste la loi. Très bien. Hein, et ça ma bête papa. Hein? Est-ce que le gouvernement ça dit on peut sauver la population congolaise? Oui, mais quand on a Rwandais partout, au cas il y a mobile mina mboka ya guerre. Ba bomba na wapi? Kaka na banda ko pembe na balaba pa ko tala ennemi. Hein? Avantage ya banane. Hein? Vous te cassez la moussala na être tranquille. Hein? To bon sa ville à Kinshasa, ndenge bobo boloko asali yango na carte Équateur l'autre côté na Mbandaka, au commune na Mbandaka au mona ville moderne, kimia, malamu, ba mwinda bwe, balabala au mona di bakute au mona kasa na nzela te. Ba super babar bazolela, ba baby seli bango baba surtout na nyango ya kimbuta. Siko bare bachana na balabala, na robi bare bachana na balabala leta. Bare na balabala leta siko meli bolango masanga ron yango zani. Galate 5 verset 19. Ekobo na ekobo. So su bache bana na ekobo, sikoni bana wanini, bakobimaka nini ba drink na mutu na ba. O bana ya teti, ba bibi na mbeto normalité. Siko gouverneur moni moni mwanza mbele na buka na yango, soki ba kindumba na ba kuiter ekosila. Où elle est mal? Na moni là que mal. De toute façon, il mal ba funda na cour constitutionnel. Hein? Parce que la loi c'est la loi est dure c'est la loi. Il fait son travail, to mettre gouverneur maboko parce que papa il est kaki. Et les kaki, jamais vu dans le monde. Ozomona, pour n'engager bravo gouverneur continuer mon salaire. Très bien. Tout le bel fait divers automoni moi na oyo abanda qui a dembelaki na mutuka comme on est sur junior ou le baki viens ngai soki boza bana banzambe bolimbisa ngai tomoni nde abeda shura yambaki courage na ye tomoni pe président de la République ayambaki lelo tolo ba mwana wana azongi ndaku azongi mboka main vide vidéo moko zo circuler bande bagenda ko tika na mboka mais biloko ba kana motu kwa kende na ngo kana motu kwa okay azonga kina ngo yango kanda zonga na ngo ndeko Shadrack ennemi ya congolais congolais mo ndeko Shadrack dans mon vidéo wana j'ai discuté avec ma fille papa akei poto abeda chou asomele avana bana ngingiri pembeni na ngawati basomelo pango bazo na mongo sabango kota mwana kende poto tout ça mwana kende poto na likamana sa viens ngai viens mi comme ça mona ko na comprendre kade poto nda sa ya za Mamadou hein ba général ya Goloa hein o ba kufi na guerre pour na Congo hein non ça dit quoi Congo est dans ma malédiction. Bible, les hommes, ça veut Matthieu 25, verset 31, 31 à 34. J'étais pauvre, je peux bon. Mais ça n'a pas de temps, mais ça qui oui. Tant on est total à qui on conduit, ça qui est aujourd'hui. Na moto, ça qui est katina, il y a un moment où il y a un bon là-bas. Dieu bénisse le gouverneur Bobo Boloko Bolumbo. Vidéo Bobo Boloko. Nous n'avons pas le gouverneur Ngobila Mpaka. Nous n'avons pas le président de la République, Maman Denise. Nous n'avons pas la maman Olive. Hein? Aïe bato bakabaka, bapesaka. O musu na lete, moyena loba, ezate. Papa tikanga na loba, tuninga motuna nzambe mama na ngai. Na lukai na sanga likambo yo na kolobe yango. Bandeko na ngai. Quel est motema mabe? Yo ka ba poste président de la République. So kutai na Yesu.
So okutana Yesu, masumu ne saini elimbisani. Okutana président de la République, chocolat saini et bambi. Na mwasi na ye. Nalobaki bien. Motoko la benda chou. Akokutana mwana wana babengi ya ye awa. Mwana zonga na kete na pantalon pamba, mboka na ye. Vraiment. Président de la République azolanda ngai tata na motema malamu na mwasi na ye. Akoko zongisa mwana wana na saki ya 3 ya loso na semuni mibale pa mboka na bango nzala. Na mungwa. Ce malheureux au Congo. Ça dit quoi? Kaka camion mwana na mataka. Adembelaka kaka camion bazongisi papa na juku place à revendre te avandi likolo. Mes chers frères, quel est motema mabe. Ézéchiel 36 verset 26 Zambia simamité malabina baluka. Moi je sais. Président Tshisekedi avec couple présidentiel, papa ça que une enveloppe colossale. Avec cette enveloppe, akotonga ndako ta 5 ndako ya manzala na mboka na ye. Po azonga ndako na bango même porte-porte ezate, ezaka polele. Po nazobanga na butu mwana wana bako tubule mitsiki na papa na ye, to ba ina biloko na butu wa. To mona ngona ba video. Est-ce que abeda chou nenga bena yi mwana wana? Ndenge na ebeli. Salam alaikum. Hein? Akoto sa mwana ta na $50,000 te. Et puis avec ma partenaire ebele. Motuna nanga mbongo wana nyonso ekewa. Ça dit quoi? Bah jouer. Nzambe alongolaki mwana wana na mboka. Na moi geste wa muke. Akomena na Kisasa. Ça c'est là kopam. Est-ce que Nzambe est incapable de toucher ba konjo pour être batongela bango système moderne na mboka wana? Vraiment. Ça dit quoi? Papa na zwaki ba mbongo wana. Kongo ya mboka ya masumu. Yango moni Esaïe 59 verset 4. Ce qui est comme le lobo, c'est nos péchés qui nous empêchent Dieu de nous écouter. Yango toi na guerre, vous savez moi na bon. Moi na zongi que tu wana après 2 semaines ko pasuka. Akozonga na mayanja. Akozonga susu kolia mikala kasa. Na susu na bana manzambi, na kolia mikala kasa. Bande kuna ngai. Joseph akomaki na boloko mupaya, akomaki premier ministre de l'Égypte. Et pesinga pasi mingi. Tina ni akutombola tolo na mboko eza riche. Mboka batente. Ah? Soki mokonda mboka pesi moteloko ekoma kanyoso te pona bino bato présidence. Bokoma kuna ka ba intérêt bino boya wana ba conseiller ka kota ba pourcentage. Présidence oyo kanga attention. Tango na lobaka président de la République ayo kakanga ye. Babenga ngo TV. For your unfailing love and faithfulness. Lennox Production présente la sœur Kim, ex d'Elias Mukami, dans son nouveau single Nalinga Kayo, disponible sur YouTube, Lennox Production, et dans toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Audiomack, Tubi, eBay et autres. Mon Jésus, TVA. Vous mokata ba TVA. Rame zongi suna njoto ya bato. Rame zongi na njoto ya bato. Ya solo penza. E koma kwa rame na njoto ya bato. Ya solo penza na mboka oyo. Pourcentage na pourcentage rame kata bango e kata bango. C'est désolé. Batel acte. Il faut te condamner. Et comment son contangata n'est pas président? Et comment faut qu'on n'est pas président? On peut savoir combien? Tu reçois combien? Puis on s'en combien? Mitema ya Caïn. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Ne ressemblez pas au Caïn. Et moi na wana maman na ya maladif. Alinga profiter ça na poto na mwana to quoi? Ba go big sai azonge sous na passe. Bolongo moto na blocage ko sous na freinage. Bo saini blocage. Okase no bongi ozo sous na freinage. Siko bo sali nini? Mwana sali pa moko. Pourquoi? Bosombe eta lopango atika tona Kinshasa atanga alongola mangala mabe bana manzambe viena ngai zo suna na likuku azo suna likuku kuna ezali mawa mingi papa elikaka na nzambe elika na mutu zaki pasi eteneko sana mokili mumbalelo vie
mwana na nzambe na nzambe otobengi vie na ngai azongi susu na likuku azongi kuna espoir ya vesili omwanga kwanga so azongi na borefunga na mbandaka nakuta gouverneur bobo boloko azali video azali papa nakozaka na vie parce que na continuer mosala na ngai sikoyo mwana ba nzambe azonga so na bali kalakasa azonga so na bazamba azonga makolo so epanzanaka boye bana na nzambe vie na ngai bandeko eza mawa pasi mais je sais que le président ayebi likambo te ndenge tozoloba boye mokonzi ya mboka koyoka mpe mwana mpe na 1000 chance baza nasusu na kinshasa 1000 chance parce que ndenge ya ndako wana soki ouragan ye tremblement de terre vie na nga kei vie na nga kei eza mpe ndako etage te bo marga ndako wana monaki na mandalala na briki mpe te na mwa potopoto madusu partout mais soki ouragan ye tremblement de terre ye okosali na Syrie esaki na Turquie bana banzambe akei ye mais autre le stade bakangi yango réunion zani nani stade de martyr comment stade de martyr bakanga yango et pourtant tozali na président activé 147 5 territoires lancement ya développement na yango ça dit quoi monsieur kokanga stade de martyr ezali humiliation sur ba congolais et puis na CAF bazo bango na ba TV5 bazo bango na France Inter na dit débat yango mais nous demandons seulement toyebisaki bino botika ba fali ko beta musique na stade de martyr omoni dibabe bato bakufa nde bakei pa ya CAF bakangi ngba milimo ekufa na tolobaka na bino faire le goal na kasa beta super kuna stade de martyr il fait de la propre stade de martyr c'est parmi ba grand stade de Mobutu Tikela biso où est le standard international à cause de la Bili bon je kangabino na kingo moi kangabino na kingo te point bato ba kufa ba kangabino na kingo te point et c'est la honte du Congo et les pays ton guerre toyebi mais pays en guerre on a monnaie ba ukrainien ba yaki beta coupe du monde beta ba coupe Europe car ici ba sanctionner bango les pays bénis et le qu'on est zangaki comme un standard international stade de martyrs bino kontaka chance leur opam bosuki ça dit quoi c'est la honte de la République du Congo nous demandons subitement sciemment urgence la démission il y a ministre il y a sport il doit laisser le gouvernement parce que il est incapable soki asali yango te biso pepe tokite na balabala basportif nyonso tokite na balabala tosenga démission c'est la honte de la République. Très bien, donc mission oyo baobeta année oyo bana ba programme année oyo bakoti na mopoto ekoyi bango te biso frondon dessus bango bata falit oyo bakufa wana bazokangaka stade donc ebisaki bino omoni stade martyr ngba sikoyo kasi mokonzi ya mboka kondima yango et puis toza na francophonie ezoyao francophonie ekose déroule wapi ekose déroule wapi. C'est la honte de la République. Botiaka bato moto na musalo ya kuki. Moto na musalo ya kuki. To baki singi akomi DGA ya SNL oui to pesaki maboko ya ebaki courant. Oyo bokoti saki na marque ya oyo benga Polu. Polu 45 millions. Kiu 2 semaines à boloka bimi porte disponible na poto. Les lots to suki courant moi. Oh, il va couper l'électrogène. Est-ce que nous sommes dans quel pays? Président Tshisekedi souffre. La population est longue. Parce que souffre la population est longue. À cause de ça, la nini. Et donc, on a gouverné Bobo Boloko, Bolumbu, les grands Tchokolilo. La carte équateur. Vidéo. Tata va louper. Moi, dans mon papa. Soit il peut mettre quelqu'un. À ça, t'as moi là, dans vidéo. Vide nalelo kote tata na osanga lengi gouverneur Bobo Boloko osanga lengi moko na vie nzambe so nazalaki musicien ya mondeme mbele nzembo
il y a mort de mingi te soit kiti kabo ah il me demande ah derrière parce que je me pas derrière il y a ce que zo banzela il y a les mbakate akeba na balukela toi c'est le fait quand on se makamo te monsieur toi là c'est le fait ils ont vécu 30 jours hein alors mingi ça tata wana ah kiti quoi jeep na kiti quoi azana bonner militaire on est wana militaire za kanango te soit kiti kabo abetika ça abetika kabo bah moi là kuna fidèle oh loko voilà la gobila le parc on est sur comment gobila siko bidoze et buka bidoze la so compte et buka gobila donc siko yo kongo combien lengi tongi bateau yo ba sa musa nzami merci surtout et là on découvre Christian Bosembe à Saliango pour moi tolingaki bato ya boy faut mettre les gens qui sont les révolutionnaires au balingi mboka na bango tout à fait hein Christian Bosembe nous demandons au chef de l'État à comme en 2023 même un ministre d'information hein un vigoureux encouragé et toza simanayo et les jeunes qui décident les génocidaires sont là ngai mwana ya Congo Nandlingi les sous-soutien na Congo ba chaîne ya Rwanda parce que ba chaîne ya Rwanda c'est ba chaîne moko populiste et ba chaîne ya 1000 collines ba chaîne ya ba génocidaire encourager un David qui se met debout par rapport au ministre information il prend la décision c'est un homme félicité tout homme mukako soit ngefa simana pour vous soutenir. Na boni publication moko ya moko pe ya ba concert na biso Ika Deon aza journaliste que j'ai salué affectueusement atie poste moko bazo voyager na kati avion na avion Air France hôtesse azo reprocher congolais et puis tant assis sur reprocher il faut faire attention ici nous sommes pas dans un zoo donc c'est à dire que à traiter na langage moko codé qui est le roi makako. Fais très attention. Sous prétexte qu'il y a des gens qui est-ce que les gens attends, je me dis que beta ma kembe c'est nan jobi ma kembe c'est joba mon dela mon pamba est-ce que les gens nazo biso solo monsieur mon dela mon bango sont des racistes pour moi pour noir to linga na biso nous ne sommes pas les racistes nous disons congolais fongola miso mais combien na biso bazo les autres banais que ici nous sommes pas mais nalobi indirectement nalobi oyebi Tigana azaki meilleur numéro 8 il y a tout le temps il y a monde en France partout Tigana ça c'est comme elle va bien un Tigana un français Tigana macaque combien de africains bazo ça lengi na France bazo benga bango macaque net c'est de l'eau chancel même des médias zo ça fierté makasi ya sport na biso et ya otanga na mboka ko ba itama to basala ka to sepela etuka kuna te balinga pe biso te makako makako nazo soki ngai ofinga makaki moi so na buka ya na machwa pe babomanga parce que non c'est nzambe da sali bisoti est-ce que bango bazobosa na 5 continent noir ezaka Afrique pour eza rechercher pourquoi bochaka choko pour mindele balukaka yango omoni sikono mine bakoma sala ba tatouage bakoma noir c'est quoi il s'est fier être un africain ba Maroc mo bazoki mo potu pour nani ba Maroc bazoki Jesu pour nani ba comme était na quart de finale et là on va couper nyonso c'est pour nous tous les Africains de soutenir bango donc on peut dire c'est pour les musulmans ça dit quoi batali poso na biso ya makako ya bango biso to batwani ni ba africain omoni bozo ba kongo na bizela ba beti siko Jesu pou mara ba kai susu na tuni yo ba africain to basanga na bi yo wala ba biso boy to suki wapi to linga na biso tout à fait OK to boy mindele te mais loko mindele ba kende na biso mbala nyos ce n'est pas la première fois aller en États-Unis d'Amérique jamais baboma mondele un américain blanche baboma ko saka ba congolais ba africain regarde ba afro-américain wana ndenge ba tortillaka bango ndenge ba bomaka bango ndenge ba likodaka bango alors ça dit quoi aimons-nous les uns et les autres ils n'ont pas discuté monsieur très bien tomoni pe moko ya ba collègue na yo pasteur
apôtre Mukuna ya Aseka Lolenge Nkani abikisi petit frère ya Ferregola Gigola oyo atambolaki na ba église belé na ba hôpitaux belé abikisi ya ndenge nini olakisa biso est-ce que azali liboma kataki bilamba avant na foule il y a des détraqués mentales et des fous et des folles botika senti Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage babosani artisan yeyo azana sima muge yeyo azana tolo muge la pesi pomade la pesi suppositoire ya la patrona Nicole Awatosa. Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Voyez les solutions. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour le fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La pessie à Coca-Cola, la pessie à Cofina, la pessie. Awa toza yangoyo Maman Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution. Maman Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien na benga bon internet pesa ga site na bango non wana kutu ko mekate foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza e komi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga basena yo et kokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozo solution goût Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye kasi Maman Nicole yaga Manicole yaga ya pamba wana. Et puis à quoi ça la prière comme balano abikité. Parce que na 4 ya leki ouais na ba légion, ces plusieurs esprits sont là, sont entrés là-bas monsieur. Hein? Vous dites comment que notre boy yango. Quand une seule fois mon taille abiki azoni normal. On t'a les 10 jours hein. To 15 jours ils arrêtent suivi nous-mêmes. Ba ko zoa ba ko tena permanence. Ba ko ça qui comme vital na ye. Ba ko yeba nini akosala état d'âme na ye. Simana yango. Et où t'es pas na ye to ba bibisa ki. Simana yango babandi ko bonde la pona ye bakosala ba prier pona ye bakobonde ba prier ozwa nini ebele ba prier ko ozwa mabamba 2 semaines 3 semaines si ma pasteur bakoya na ye ata l'état na ye a bouger il n'y a pas akozaka na permanence ba 3-4 mois si mana yango nde bako libérer abiki mais je crois pas mbala moko ye boy pas abiki azui je ne crois pas na tebi pe pa anani pasteur Mukuna azape mongo ya ba pasteur amine na mboka oyo nzambe asanda bango kala ba Mukuna osangisi na renaissance c'est le diable ozana nzambe bible ezoloba 2 Corinthiens chapitre 3 6 à 18 il n'y a pas la relation entre ténèbres et la lumière et Apocalypse chapitre 3 15 à 16 nzambe asanda bango oyoki papa comme ça sous biloko parce que moi je suis eschatologue na yebi ba esprit nyonso otunaka na bato so ba leki ba yeli yo leki a faire rigola au traité spirituellement ake pa Mukuna ozo soda ake pa Mukuna ozo soda ndesini mais le nom nazi spirituel le roi prophète ozo mona nini par rapport à mambo tout le monde on a biso parce que toyeba ki na état moko très positif ya santé azaki monene ayembaka bien et puis azali petit frère propre ça arrive hein ça arrive folie dans maladie hein dans maladie physique peut dans maladie spirituelle mais nous sommes ça on ça fait le makam
oui, non, c'est pas Nicolas Bamat. Tantôt faire la rose innocent, tantôt il y a un succès, il y a un grand frère, il y a côté de tout à l'élo, et puis il y a un monton à vous. Au moment là, il y a pas de ngaïté, Nathalie, na salle expertise, na spirituel, na qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi comme il est à eux, bah des mots, bah quand tu veux prendre un tantôt peut foler à Makanis. Ah, on a tant la caravana. Ah, mon mioyo, on a attaqué. À côté pas mon hôtel, après c'est le gars dominé, quand moi ça semble la gare et tout ça, il respecté. Mon sous ba boti, mon sous ba tata moi, mon sous famille, mon sous ba camarade. Ba monde na bango ba kota na monde ma kambebe. Moi, na repère ça faut témoigner j'étais et là on a monité, mais tout qui kanini, c'est lui qui sont lesquels les hommes c'est Dieu. Donc on va remener dans Zambie, va continuer dans Zambie. Mais concept na repère ça fait les gola. Ba s'appelle les kneb, on va gagner la CNPP. Malaria cérébrale et touche à peu mutu. Oui, OK. Malaria mal soignée. Et Zouaka, parce que les banques sont en tout là-bas. Après ce terme médical, il va bien gagner. On va bien gagner. On va boire quelque non, c'est malaria mal soignée. Et malaria aussi mal soignée. Et puis ça va moto, il va pouvoir foutre des traitements mentaux. Il faut pas benda. Dans la zone tropicale, on va ngungba soir à Tongonga nyos. Avant qu'on ait la spiritualité, bandana na munganga. Basala examen, batala. Ce matin, comme 3 plus 4 plus, c'est maintenant qu'on va bien là-bas. Mais il y a des manettes grand frère naé, a tiki abandonné famille. Bino bona famille on a te beaucoup bandenge ni grand frère tiki. Bino bona famille on a te biloba loba songi. Siko beaucoup ye bandenge ni grand frère a tiki ye. Hein? Moto n'est pas beaucoup na mbam souci. A côté n'est pas mbi. Hein? Bon mbi so ameki minimum au kangambi. Hein? A côté pas wale ça. Hein? Mais ça qui vient il boye la ngam wana wana na kotala yebo mon expérience. Ba yo kaki yango. Alors tu peux sa chance na mo kuna sa musala mais option à Tangelio, il y a hôpital. Basa la examen à malaria. Batika monter tu vas découvrir l'homme. Très bien. Merci beaucoup tout le belapé dossier il y a Ndekonayo. Kofi Olomide. Bino bozanga raté. Pour Kofi Kofi a fait un peu naïe. Tout le monde va libérer Cindy Leker. Maniké va libérer Maniké à l'âge dire. Azoganga, merci Boubou Liondela, merci Aigle de Kawele et tout ça là. Monsieur, il y a un seul comme encore. Azongeli sous-spé, langage mon bien. Diane Sayo. Avocat ya Maniké. Même la porte ezalaka. Motabomi moto azokisi batien na boloko. Mais ce qui avocat ya lobby, azana maladie chipchic. Hein? Maladie chipchic. O bato ba yeba kate. Ba libéra kai. Pour nos soins. Ils ont dit plan moko, avocat, besoin pour la libération à moto. Hein? Si vous avez Kofi Abela, Kofi Abela kanini? Kofi Abela moto. Ozomona, ça dit quoi? Et là kolingi ba salote chez Adraki, kolinga osala moninga te. Tout à fait. Et là on peut ça les tapage. Boubou Lionda. Yazande na anti gangi service à sécurité. Sécurité, il n'est pas général, il n'est pas colonel, il n'est pas major, ni adjudant à PAM. Azunde bato makasi bato ni asa ibo kenge la bato ba sentinelle. OK? Les grands sentinelles c'est beaucoup. OK? Les grands sentinelles, mo ba sentinelle yo wana. Ozomona bato ba sala na biro. To ba zaka libanda. Pona ibisa bino loko zoleka. Ba zaka na biro to ba zaka na libanda. Ba vanda na libanda. Siko bato ba vanda na libanda mo konanga benga bangoni. Sentinelle monene. Bon siko influence nini Boubou Liondela si la justice congolaise. Hein? Article 151 na 220 indépendant. Pour babimisa Maniké zani. Fali pour bobotre ko tina bozo ba wana. Hein? Oyi mo pao tata na yi. Mato ele kaka mutu te. Ba tiaka teme na papa te. Yenda bimisi yena lupi mbazana ya. Motoma ba ba fali te il chantait. Mais tant comme na quartier latin de tala omonia Bible bisi na Matthieu 10 40 41 moto apesi tali pamba. Hein? Okumisaye. Très bien. Bon luka guerre na fali na mwana te. Hein papa? Ata mukolo moko te. Ça dit quoi? Salomon était roi. David était roi. Entre Salomon et David, qui était toujours le plus grand?
c'est David l'homme, c'est l'homme qui est. Ok, papa? La comparaison n'est pas raison. Mon Colombo Fali, il y a une qualité. Il y a Kofi Olomide. Pour Kofi Olomide, il y a un grand formateur. Kofi Olomide, le genre, il n'est pas l'icône. Mais il fallait avoir l'icône. Il n'est pas le genre. Les gens sont Kofi Olomide. Papa est papa. Mon conji est mon conji. Tala, na âge à 60, 70 ans, un rappeur est mon colo. Un rappeur, Pessimimba. Hein? Aza jenete esimi ça dit quoi? Kofi na makila na ye ondamba pesa ye. Botika ye tranquille. Nani aigle de Kawele na bino, Kawele ndeza kina mobutu kuna. To yi la aigle musute. Jamais une influence ta comme. Moto abimisa ki na no vérité ezala ki injonction et uta ki très haut. Na injonction ba bimisa Kofi Olomide na tsindi. Soki akufeli bino kuna e ko bima mabe ba ko ba mabe na yete. Bolimbisa ye bobimisa ye. Okay. Moto ya fundaki nde moto en action ya botikaye. C'est comme pas tu RFI avec le son de maman pata. Hein? Pas tu RFI moto babimisi était ezaki bato modeli wera retirer yango botikaye pas tu abimaki. Hein? Botika ba confusion na place oyo ezaité. C'est Kofi Olomide avec Cindy Lequin nde bakitsa motema botikaye. Tango maman niki abimi na chipchiki maladie chipchiki tango ya bimi ba libérer na yango pa ça va dégâts na kata prison ba pesa que condition maniki abimi avec liberté provisoire et poursuivi par la justice congolaise et puis azali na ba limite ba pesa qui est ah on touche limite rouge ah on ne touchez pas ah on ne touchez pas ah on ne touchez pas bon tant azo violer la constitution na zone dans la constitution article 12 de la constitution bini tout congolais sont de pas là Akeba bakanga Kamere un homme puissant Kamere était humilié na makala wana olaninga bakanga batie na prison bakanga ba grand généraux ba na ndolo la loi reste la loi le quoi ils ont violé loi Kofi abandi kimia nana ko vekile ben injure les ont continué na makambo na yango hein wana eza sur comme Kofi Olomide c'est autobenga ministre de la justice non c'est procureur de la République avec oya fundaka batonné ministère public ba ko poursuivre l'action wana parce que ezali baction moko inacceptable yo bimi ata des jours ngamba mon côté au point de talaté et puis na ebisio moto ya mbongo basakanaka na ete Kofi c'est un millionnaire milliardaire Kofi Olomide na mona yango na miso na nga ona zoloba omoni ba nga tia na poche ba 1000 francs na finance moto na 1000 francs mais pas Kofi on est dans la poche il y a ba papier et ça ba $, ba $100, ba 100 euros, ba 1000 euros, ba 2000 euros, 100 000 euros, o ba kanga ba $100. O mona Kofi yo ezaka ba papier te. Ya me la bangi te o tia ba papier mon godonné ni. Hein? O bi ka Kofi poche bimi ezali ba $, fina boy. Abimisa masubo 100, fungola 100. Moto mbongo ba sakana kana ete. Ngai pona nga. Toluka Hébreux 12-14 chercher la paix. Mais comme sous ben giro na zomona sous le quoi il y a à l'équiloi monsieur madame moi je regrette. Tango ba sala makambo personne n'a condamné. Et ceux qui l'ont poursuivi judiciaire juillet. Eh bomoni Kofi bomoni prophète Ngefa allez Kofi so na mi tukabon. Kofi Olomide so na lo panga so na mi tukabon. Assomme la rende ba musicien na ye assomme la bata assomme la na zo défendre l'eau que ça dit réel Kofi to protéger azali bijou ya Congo azali idole tikana lo ba papa bino nga faire nani na bino nani to nzambe na bino kuna nani OK bino bolingaka so OK fallait ça nini protéger fallait OK grand prêtre à tous les temps à tous les niveaux et puis na mboko ya pas de loi mbakende tabule akei papa mbakei papa madilo na sa Kofi ozomona ezali bo protéger ye azo la fierté na mboka Congo Kofi abinisa ba président hein obianga bena mona de tata mobimba ye obianga mana na mobumuna tout abinisa président ya Botswana abinisa président ya azabi do kadingo te abinisa président ya mwena wana Gabo Kofi ozo lekisa ça dit quoi Kofi a compris ma grand-père non très bien n'est pas chef de l'État et Kofi Olomide bon et ba camarade naé ce sont les chefs de l'État très bien ah azali moto moko bo zoyer ko ba kaleson na binoté
Ngambana na binote, Kofi Olomide, Kofi Olomide, Kofi Olomide, mitema mabe. Bino lingaka loko, après sa valeur ya Congo te. Hein? Un monument, l'or, diamant, hein? Mercure, c'est Kofi Olomide la musique congolaise. Hein? Comparende Ferré, Bango, na Fali. Il n'y a pas Kofi, Kofi n'est papa, il va faire, papa na Bango tout. Faire la bimio. Abeta musique quoi. Pour faire le lobby, mais na quartier la terre. Les locaux, il y en a besoin de commissaire, ils connaissent la bimio na quartier la terre. Mais moutonne bon ça là. Hein? Alors na moto na nzamba syndicat na ye, hein papa quand Dieu élève quelqu'un, ata bose mangungu na bino, motako sa Kofi Olomide, azate Kofi c'est Kofi. Kofi abuni na mokili mumba. Na John Ngefa na papa Kimbang. Sima. On a reçu le procès. Hein? Tu as reçu le procès dans la commune pas Kofi Batouba. Le bagi nangai, dans le but c'est là qu'on n'a pas ceci. On tourne à Kofi Olomide. Ce Kofi Olomide a valeur à qui au yazanaï. Alors ngai au kwanza mabisanga tena défendre. Ata bato nyonso aboya ki Yesu. Mais maman na ye hein? Na des apôtres, na basi wana bazaki sima Yesu. Très bien. En tout cas, moi, je vais approuver au Mamoutou, prophète John Ngefa Lobi. Il faut accepter qu'aujourd'hui, nous avons qu'une seule légende au hasard vivant. La légende vivante. Et puis, c'est mon ami Bibéron, légende. Bibéron. Tant la bête, ça m'a été. C'est comme Bibéron, on a cassé ma belle et maman nangai. Pour maman, peine à qui ma belle. Nang Sadrak, Nangai, na Kofi Olomide, na ma ministre. Tout le monde a belle à basser la zone comme la Bibéron. Kofi Olomide, yo. Moto na ni moto libane. Ai moto, et donc comment libérer la maman l'engele. Mais Kofi a dit boulité. Aïe na Bibéron. Olomide. Moto on s'en a été. L'excellence, monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, boss Yamboka Quadra Koraman, qui est. Tes boss Yamboka c'est quitté. Tes boss Yamboka. C'est un patron. Patron, souvent, on va pas la Kofi. Na moni Kofi, na sac à boy plein d'euros. C'est 3 milliards de dollars. Il y a des euros, na ba dollars. Et c'est là, moi, na bangai Kofi, mon tabac, ça gagne. Bon, tiens, mon sabina, les sorts à Koba. Très bien. Mais, na ba éloge, on est surtout au Pessi, na grandeur, on est surtout. Les grands mots pas au Kofi Olomide. On dirait que la plupart des cas, l'analyse que Kofi Olomide a s'est rabaissé jusqu'à aller poster la page officielle peut-être la bêtise, la délire, comme il y a des journalistes, peut-être qu'on peut accompagner l'album na promotion peut-être papa aboyi bazo yana ndenge likunya bolinga sala nini. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Liste on a bâti na Facebook na réseaux sociaux. Yo posa na quantité pas au finga confit da ko ponani. Hein? Omoni hein? Bâti ken piana, bâti. Pesa papa nge falo sa. Lo sa ko beaucoup là. Mai ninga na soki ni bangi koyi. Soki bâti ote olobela kofi madame. Biso zali nini balobeli. Photo lo bana bosolo. Très bien. Tanga lo baka a na Congo. Na tous les musiciens d'Otikali à part Carlito Gola. Hein? Ouais. À part Carlito Lassa. Le plus grand chanteur
incomparable na voix angélique c'est faire Gaulle faire la sang faire la cabareté maboko makasi ya ibaka mutu hein faire la personne bon ba pona hein et ça non les plus grands icônes aux légendes où ils ont bimisa biloko na ba nini c'est Koffi Olomide hein Koffi asona banda ko bon asona mituka bon na zongi wana moto yo l'homme le plus aimé par toi qui ne répond à mon keke na yi hein c'est Fally Ipupa hein o ba otikali nyonso ba débrouillard et c'est na kosi yango alors Koffi c'est les légendes adjoint na ye c'est Fally Ipupa oya landi l'icône mosusu ezali faire gola hein oya ba landi sima oya landi sima wana ezali sindi le cœur hein bato il faut protéger bango bino boye pona ka bo sali plateau ko finga ko dénigrer et ko changer ni papa là ko sikaya na mokilité éclairage chapitre 1 verset 10 il n'y a pas de nouveau sur la terre ezana ngote oyebi ke David atika bolumbu hein oyebi ke Noé hein atika ipena ba meli boki un peu temps mai comme na dirige bon atika fumangani tout polele hein est-ce que Noé a changé a changé David a na basi bon 350 femmes hein na 350 femmes allez akobala moi Syrie 365 femmes hein tant on a basiliki basona tout balongola David akufa nani fumangana sala mataka mwana ya 15 ans mabele zote pour azinga bidamba ça dit quoi eloko ya sika ezalité o bozo sa Koffi eloko moko ekosimba te pour Koffi reste le grand toi prier to batela yi combo ya collègue na moko se retrouver na kati prophète Denis Lessi au peso kamusa la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché lui n'est pas journaliste ah mais effectivement et ngana kota on peut pas cesser le fait mais na kosenga na ndeko na ngai biloko mosusu longwa zala modèle kotia moto Salomon Salomon c'est l'homme qui a plusieurs femmes Salomon azalaki na 700 femmes et 300 concubines ça fait 1000 hein Koffi azali musicien azali acteur Koffi azali légende l'icône légende ozomona bang bato wana moto lokola penda grand P moto ko doxy hein engonga nyonso loko itebe azola ndaka wana hein na pas un exemple comme ça quand tu dois la vérité nga fa ko suka na vérité na pour te contre te na lobi moto ko grand P o ma ki zengi moko boye c'est quoi tala moi sinae o ba doxy engonga loko elongitebe hein ouais o ko tata kanumi sa dosima me kamie bosiko moto ko Koffi oyo bato wana basi bango moko balandaka bango est-ce que Koffi na tango tia mosi lito na tuni bino Koffi na tango mosi tia lito hein té alors boti que tranquille hein Galates 6 verset 4 liso na yo longo importité ko longa moninga te avolo bana moto mitala yo moko mobali na mwasi moko na moki tangela nandi tangela ngai na ndima mobali moko oya bia tiaka basi litoi te na ba pasteur tangelo moko tangela ngai prophète Ngefa nani prophète Ngefa o piège ngai ya piège ngai taka wa yo lo Ngefa bona ngai pas respect de pas mais papa hein mi celula au moins on le cabo ba notala ba baso ba komi nango mikolo lokola itebe nana so bisayo tangela bisayo mais naza mutu papa so na bi Ngefa Jésus devant Dieu je suis saint azoko sabi OK hein na lobi na Romains 3:10 nous tous nous sommes faibles devant Dieu so que to kosala ngona ko bomba na mayele OK ezali na ndenge ya bozoba pona to finisa komo azambete omoni mobali moko te hein ala na mwasi moko kaka à part papa Baruti à part yo ebo yo moko hein bon yo nzambe mo bayebi tayebi pete bino boduka ngana Koffi na makambo bino boyela Ngefa na Koffi na makambo ngana moni boye pe na ko to sala ngana bino na Koffi to ebite mais to kotila kaka ba bactère pour ya nini ya papa nzambe pa mbula très bien toko ba biso nasuka prophète pesiko na mambo nyonso tout po ekomeli peut-être un mususu boss ya mboka les grands mopa au Koffi Olomide de Boloki te komele loko te ekoleka les grands rokaroka a sali vidéo moko po azosenga na ba fanatique nyonso tout ya quartier latin ya ye et puis bato ba ngaraye ba meka ko tenir balangage ya mabete auprès de sa fille Didiston c'est papa na robaki na Didiston Didiston na lobi grand mopa c'est ton père makilo za nango wana ezali ote pa ya mopao OK
Et Ecclésiaste, non, Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 4, moi, la première mokili, tout ça, tatana, maman, banzambe na liboso. Très bien. Alors, moi, la personne qui sont conseil. Ce qui papa et maman, banzambe makambo, bakobongi ça. Bango, bayebi, bango, ya botaki bin. Mais Kofi, en tant que père, en tant qu'un vrai papa, un vrai maman, à protéger Banaï. Au moins, Kofi n'a protégé mon Guigison. Malgré tout, et les cas qui a protégé avec l'amour du Seigneur. Jean 13, 14, je vous laisse le nouveau commandement, 34, aimez-vous les uns les autres. Abi, à ceux qui sont abi, ceux qui sont Guigison, avec douceur. Parce que Guigison, c'est mon sang. Mais quand même, Katani. Au Kabola Guigison, na Kofi Mokolomo, côté Botikaye. Et puis Guigison, alors ça, on a bizeti. À Kobola, papa n'est Kofi Mokolomo, te. Kofi Barobo avec Guigustan mon colomoko te alors c'est il y a bolingo c'est à protéger moi parce que sa fille est en danger parce que bato mabe bazali ebele mais abi pas que ma fille azali makila nanga que Dieu bénisse Kofi Olomide. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. Alors le prophète John Defa, dans tout ce qu'on a parlé, Batouba retenir Nini Lelo. Le passage non Afrique et Lengi. Non, Afrique et Lengi TV dans la chaîne Moro Mounane, le la vérité. Je crois que l'objet ma camoyon sauf rien. Très bien. Oyo bino boyo kaki yango na robakisa musote. Kaka Nzambe apambola ndeko na ngai na ndungu na France oyo tobengi Séraphin. Nzambe pendaye bakubatela mingi akena liboso. Abatela bino pe ba Congolais tout en abomoko tout en makamba liboso na sengi na bino na bolingo nzambe tellement de terre bomi 25 000 personnes na Turquie pe na Syrie et ko komela pe biso boluke longi nzambe no longi ya Kofi ça sert pas ça ba distraction à pam guerre des obuna na est les gens meurent là-bas bozaka Kofi obimisa makamba manike Kofi sindi botika bango ba pema total à Congo, toute la période électorale, total là on est sur les Galiboso, tout bundi la pona mboka, pour tout ça mboka musuta Congo démocratique. Que Dieu bénisse ba Congolais nyonso démocratique na Congo na Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'était là les prophètes. Bon, c'est réglé. La personne botte, les grands chocolilo, il y a la sentinelle, il y a la côté Kofi Abandaka, Ndako Mona so Kotaria Moufleri, dans la 12 étages, nassé 24 sous-sol, kuna 4, kuna la bagnan, na ba mboa, na ba so kotika monongo na betu wa. But when I speak English, I pas ça va écouter la roaming parce que à mon avis journaliste moko vous allez monter polémique sur le bac vérité allez là fort à bientôt comme Nzambe ya pambola yo. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, merci à Dani Chon de l'échillon congolais. Merci à Marcelo Duf Noir, grand frère propre et à Arla la mère de Jimo. Un grand merci également à grand frère propre Alex Akanga et Makila Nanga Monson, Cédric Bengo japonais, et puis Freddy Sekera na PCOP Bambo Tebele, Karim Manessa British, mère Abata Mignon, maman Emilie Nzemba. Il y a tous ce pépélé. Mettez nos mères, il faut la monnaie. Mère Azoko Laté. Azoko Laté. Motosoka Masumu, Nyomiti calme. Théophile Ndungu, Nzambia Pamolayo. Tala mokonja ba jeunesse et wana sikoza na France bombo boloko bolungu yeyo vidéo ngala dasika mwela bobo bisi ba mwela. Merci beaucoup, ça n'est fini, à la prochaine, bye bye.
l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.